24 Live. Votre réseau d'information. Lelo, image ya sika na kati na année ya sika tozo banda. Télé 24 ndenge toujours na ba exclusivité na ba image ya solo et puis na ko lukela bino ba invité yo bo perda boye ba soute ba komani ni baza wapi na kendaki Télé 24 to kendaki à la découverte toza na kati ya ndako na kati ya masolo ya muto na représenter bino na olobana mingi te akoya ovanda comme ça asala biso masolo to boye ba partir la masolo biso na bino to ko découvrir je vais na kotsa na mupaya nanga to solo lango kitoko. En tout cas, invité Nangaï de marque à Outi Okota, Nagolo Bapena Mingite, avant na pesa na kombo yemo se présenter, Batu, Bamonio Lelo, au Bimi Lisusu, Ane Asika. Moi d'abord, Lilo Banane Asika Tokoti avant se présenter. Merci trop. Comme on a ali Christian Mabanga, au Batu Bayebi, ça fait cela un peu bandakala longtemps. Christian Mabanga, Memangana Leka. Cerveau moteur, ceux qui botali bien référence mingi na album ya kala oya wenge musica et puis mingi comme bimaki na intervention rapide de la maison mère donc ngai comme on a Christian Mabanga donc na yalia wa na me présenter artiste et musicien bassiste donc na variaka na moi ba instrument ibele quoi donc c'est ça. Christian Mabanga webi congolais biso congolais za mutatembe ti ozo ba Christian Mabanga mutaondi manote na bitu soki oko prouver biso penda exact Christian Mabanga ana moi ta moi linda na na fatu kota penda na lisolo ba yeba penda keza Christian Mabango abinisa ba na wenge musica maison mère. Ouais na ko sala ngo na ko sala lelo moko boye donc auto bana ko banda nango ba intro donc solo ezateni ne yate mais basa pamba donc na romira yango ka ndengwana to ba soki ko répondre donc bas c'est bon ou après ouais improvisation ka direct on to bana ko banda na sebene mo boye fika bana ko beta yango mais tira na banda yango. En tout cas, merci. Bah, tout internet na biso baza ko sepela minute yo. Ba moni. Christian Mabanga. Tukuta ina na kati za kata na sinale tuzana kati ya Toronto na Canada awa. Ndenge kaka anezo banda image kitoko to découvrir pe mutu oya salama solo ya kitoko na kati ya République démocratique du Congo Christian Mabanga. Oko pesa solo no parcours na yo avant ko ta wenga musica parcours na yo ya musique banda ndene. Ouais, normalement histoire est sama mulai na omirana ko changu mamuke na mukuse to bandaki na ba orchestre mike ya quartier omoni na bana ovanda na Mbinza Ipen na Mbinza Ipen grand frère na ngai Alain asalaka orchestre moko boye et alaki na kati ya Mbinza to bana obenga yango Interpol wana to alaki na bana nyonso oyo babana ko simba kin baseli wana bana oyo ya ba mouvance présidentielle banini lokola ba Désiré Bumba ba Gino Bokana banini batwana donc ba Alain Kutula donc ozomona batu moko boy to salaki vraiment na bango to salaki orchestre à partir wana et bana ko kene malembe bon après na koma ko kene na Delvo na laki na orchestre moko boy ya bana Delvo comme on envoie laki musique star. À partir de la musique star, né tant aux Robeta, vieux Pépé Feli Manouakou, aïe ko proposé, biso poto la caché moro boye le rôle la grande saïko, ba master moro boye bana koya koyemba ba la na ba caché moro le rôle ya ba likinga ou bien Jossar, mon ba combo wana siko ndo to ko sala wa junior. Tant sali wa junior à partir à wana nde siko yo na remé ko bimal er moro la tozo beta lever de rideau ya grand saïko banini toujours mata mais entre temps vous allez toujours l'orchestre na biso ya Ipen nde siko à partir ya concert moro boye ba membre na biso ya Ipen ba betsaki siko yo wenge musique na Ipen tant ba ye biso to betaki passe ba remarquer que ba système moro ba so beta ba genre moro boye bango baza nango besoin nde à partir on na zo contact na bango grand frère na ngai na garçon moro beto wana beta na ye kala waya yo to benaki waya yo Arijana baye kozwanga ngana la yontu na sala kana ba sport banini non
wenge orchestre moko boye eza na bandal banini bana besoin bassiste grand frère nanga azobeta kuna yo mpe il faut kende bakutaki nga na parler na pemi na escalier na bien ah ouais ça va mais tant mpe nakomai kuna lobi non nakomi boye bassiste azalaki te moto ayambaka nga eyalaki werason ayebisi nga ke non mais kana nakobeta na bandaka na nikide ata mutu moko azalaki te ata guitariste moko te nga moko kaka na base nabi ah bon ça va matisela mpe alaki nini na campus banini bateste ngai bomoni ke ça va tobandi mpe barépétition banini bayebisi nga ke non nazala nano bassiste ya bavariété nata nabi ah wenge bo imagine nga navataka nanga kote mosusu wenge kote mosusu bandala bana bi ça va partir awana sikoyo bakomi komona ke non na memeli bango style asika ba jeune ya bandal ba yambinga bien donc namona ki penza ke non et puis nazana moko pe na yebi namona ke na Canada wa koko bwana mutu azalaki penza na nga penza na équipe penda ya ba Janjiko ba Chibasu ozomona donc ba pire bon et puis ba monsieur Baleka le rôle ba Martin vraiment donc famille na ba il faut ba toujours donc histoire. Merci Christian Babanga kozwa eza facilité na sepel poser na bisope Mado Kitoko aza na boutique na ye Mado Kitoko bebego apesa pe mo mituna na ezali ko ya na kati ya wenge muzika ata ubanda penda pour ba variété na biki kuta bato ya makasi babeta ba guitare makasi ko la ba masela mutaka masela na bassiste moko ayalaki wana bassiste wana comme on a ayalaki comment il s'appelle encore Eddie Bass. Mais il y a là qui danse, il y a sur azur beta ba sebe nous on a tous simba guitare azur beta ba sebe na neba mindele mais ngata on a côté na mona qui ça danse mais masela yipsi na lobi yo ndengo za liwana oui na loba yo ndengo ya liwana donc il faut na no banana na ba variété na ah au moins na e concert bo ependa banda tongo penda donc ba concert za nango 23h ngamo na bato na côté na musique sika ba koyipsa ngana ya concert na yeba na 9h nzoka nde concert za nango 1h du matin. Tant que ouais nanga be wela vani nanga pe ah eloko moko ah bolo nanga na 9h 10h nzoka nde balingaka la na sala na bango bani tina au mona 1h boy na yika na régler nanga guitare masela yambaka facilement masela ayala série na yaka azalaka te azalaki na ba campus azo sala ba test na banini na salaki presque un mois ngamoko na zo travailler na banito mesanaki mais tango aya alaki pe surpris mais aloba que nazana ba système sous mais façon ngana zobetela azwa kinga pona ba variété yala kiteke pona ba robeta bena na wenge yala ba variété après na ba robeta mais yamba kinga quand même na ndenge moko que ala déjà na ba système mais ba yeli ba système sous moni bon ça netinga pe c'est normal que na kotala ah na ba système ne ba masananga ba yeli na so ba système sous mais ozo ba mingi c'est kaka wera et puis ozo ba masela. Bon, JB Pian à l'époque, bazar panabino, beaucoup JB ayamba kopenenina parce que ça mouvement c'est Rwanda président JB Pian si je me trompe pas. Ouais. Otuninga makamba wera ndenge na kotaki, ouais, makinga ya laki wera. Otuninga makamba. Mais président mouvement ezaki JB Pian. Ouais, président mouvement ya laki JB Pian ya laki penda na biso penda serré penda te. Pour azalaki président, ya azalaki na staff na ye, sokaye, to azalaki na consentir moi présence mo ya président ozomona, mais tant la monnaie qui en en tout cas na sepela qui toi après c'est un privilège il y a premier album na ye oh il a fait de l'amour na beta et puis tant on a kota kipé IOA nzembo na ye wana bana sala il y a IOA oh yeah giza ngam tu la sala ngo arrangement wana avant que ba makaba ba kota ba bilo ba fikari ba bilo banini ayamba inga pe bien et puis abana faciliter nga penda na ba travaux ko pesa nga ba moyen de transport na ye na za la l'aise na me sentir que na za penda c'est quoi na nyonso to ezaki dia quoi jiba linga kiyo wera linga parce que na monde na balobi monde musique wana po balingo ndenge wana exagete François Kalambai et puis Blaise Patemba tout le monde yo yebi na wenge musique po ba yamba yo ba pesa ba privilège beta wana moi beaucoup ezaki be moi le sambo kande utaki na ngone non ngana laki tout d'abord na laki entouré na ba massa ya bien au monde ba jibe ba banaki ko luka batumoro bo soki au côté na kata wenge to ndenge ni ba mona yo ozo quand même na staff ko ba sérieux ya laki ba étudiant ozo ma ba étudiant ya laki so il faut la l'éducation moro boye il faut la manière moro boye alors ngana la na batumoro bo la ba aimer samba ba PDG Makambo ba vieux Constant Mari ozo mona ba tuana ba banako tant ba zo mona ke bazana ngai pembeni banini ba santa ipenda ke ah moi petit azana moi makambo bien banini puis ba relation ba tumisusu donc balinga kinga penda un an na ba relation deux na façon so ina zuika guitare na beti ba tutu bazo sepela
ezala bandeke ezala bakoka batelemi donc batutu bazosepela donc nakomo koma na bandalo wana bakomo kabilanga badamage bakomo kabilanga babilo bamare banini donc wana ezalaki ya bato salaire sikoyo ya wenge muzika po lelo likambo ezoboma mokili oyo tokokóma nano place wana mais salaire na bino sikoyo po mizika lelo tozolanda bainterview ebele bacollègue na bazosala babi miziki ezalaka mpena na salaire te otango yo okomaki wenge eloko nini etindaki obende otikala ti oyo bana bavoyage ezalaki salaire obi ezalaki accueil obi ezalaki nini oyo evandisaka na kati ya wenge muzika non tant namonaki bamaster tant wenge nayebelaki yango na cassette moko boye batindelaka ngai yango nayoka nasepelaki kaka na bachanteur lokola ba Blaise Pire vie nanga toalaki na école Blaise Bula totangani na tene de la Gombe na tangana leki na ye Willy Bula na chik moko banda première deuxième troisième ti ba quatrième na tene de la Gombe et puis Adolphe azalaki mingi associé na ba sœur nanga ba tantine Beya bani ba yebanaki bon et puis Marie Paul abana ko soutenir azo mingi pe na Mbulambemba batu wana toyebana ina bango na cadre moko ya ba musique ba nzonzi bani tant na mona yi bango nyonso wana tana bi wewe oza penda orchestre penda puis na la fanatique ya Alain Makaba ozomona tant tuzobeta na ba iligo wana ya zobeta na ba collège tant bazobeta ba série ba zaiko wana ba nzembo ya ba solo ya ba popolipo banini na sota bi me bateau yo danser et puis tant tuzobeta père moko ba lever des rideaux ya wenge na ba master lokola ba sele mitodi banini na ba kimba igoma la ba banini natali wow en tout cas ba fanatique oyo penda ba kuikola na bango ebele ngape na ba na ba fanatique nanga na ndenge ya kobeta il faut na prouver bango ke na pe fanatique na bango quoi donc na mona ki yango merci mingi baba Mongita moi tour na kata États-Unis merci na ba soutien na open na kata télé 24 pesi mbote na patience pembele na nanu bolé moi et puis Nadine Mateta ba mbota trop Julien Boteta Wolf Kimasa ba mbota trop pa ya baba Mongita wana za penda partenaire na makasi na kati ya télé 24 bosaniote place aux US na États-Unis kuna wenge muzika wana beti solo ya bino nyoso balaki kotisi songi na wenge muzika wenge epanzani okopesa so na moi détail delinte wenge epanzana ke cause ya nipo wenge lele zaki patrimoine na mboka kasi soke beti penda mutu nyoso na ndako na bana na micro bazo sepela et puis bolingo boza conception na TV wana JB na wera okopesa so moi détail ko kabwana bango ezaki nini yeme grand journaliste Alain Car il y a Télé 24 vraiment merci trop na opesi nga parole les suspend expliquer moi les kamo ba comprendre nango bien oyebi parcours wana ko kabwana et alaki eloko moko to solo la kango pe awa na vieux ya wera son Jonathan na Montréal expliquer ka yango pe bien to zalaka na ye ezalaki JB fallait ça l'album mais avant yango wenge bana ça l'album na ndenge nango après et ala qui Pentagone tanto uta ko sala Pentagone succès mataki moi trop parce que là qui nango alors et comment est-ce que ba leader oyo bazala ki ba leader wana JB Piana Werason Adolphe Dominguez na Blaise Bula il fallait ba sala ba album na Alain Makaba na Didier Masela moko mais il fallait banana na Wera tout Didier Masela mais ba yo tala ba yo ba pesa président parce que tant ba pesa président ba album pe et ça la mettait tam album et ça la bimi bon contrat oyo ya kisikoyo il faut ezala contrat ya album pour chaque fois que tu sali neti mulolo surtout que poto na mulolo to ya osala album mususu tant kozonga ya onde ko mususu poto tiko album ti to kenaki côté ya Pentagone tant to vide Pentagone to ipe na ba meri bani vide ye jiba sali fait de l'amour album aussi koyo il fallait to kide na poto et ali ya JB alors gérance ndé pesa kisiko ba master moi nyungu tozoko zwa misikoyo yebaki yalaki orchestre mobimba oyo siko tozoko nelia mutu moko Makaba sérieux les squadra ina poto tant Makaba yela contrat ya producteur ya Camerounais Simon akotana na werate akotana na Didier Masela te na ba misusu te mais akotana na JB so dans akotana na JB mutu soit là ça la plan na nde sala ki déjà moi séparation moko ya ba idée wana olekena kina mozindo makasuku bat bako comprendre déjà les kambwana mais JB pétant atala bi album na yesimbi et même biso na poto il y a pas comme qu'on forcer ce qu'on a positionné à se positionner pe ndé sala ki moi séparation mais tant qui est quand même kokine na poto vient beaucoup la sepela qui na travaux ya album a conseiller ki biso ban tozala na mbujimai a conseiller biso tola ine pe na kin na conseiller no boka bona
Non, a conseiller biso que to simba na. Ok. To simba mutu oyo abinisi album. Déjà place to comprendre déjà comme ko pousser mutu na ye asala moi likambo. Zo mona po alobi oni JB Penda donc a sali album akoki Penda pe comme ma groupe Penda munene. Bon, entre-temps Marcel Azaliona fondateur ouais Azaliona oui balinga kitozala ini mais tant il y a zo pesa minga zo comme ça JB zo ba yende président JB Penda yende président. Alors il s'agit déjà que moi liloba ya kokabona je vais peut-être qu'on a façon ndengwana ah mon aïe ba compter comme ko ya yé ba bon ba concert misusu comme aïe ba concert na etango yé na bana ya mindele ba tenir bana mindele comme on ba misusu ba master na ba lati ngote or ya laki pona ko décorer album na ba biso toujours là na biso ba masolo na banini banini mais tu ko comprendre ce que tu zalaki sikoyo na Goma na ebita entre Goma to Mbujimai après la vérité la bango yaki kubima sikoyo to uti poto to ye et comme que non yo ndenge nini contrat on a pris nous tango pesa ki soki 50,000 oh te on moni vie on attend pesa ki biso ba masolon to ba te yala ka salaire na biso pene yala yana utuna inga yango na kota ki wenge pour la salaire te mais pour na fanatisme nan ba mbongo bana ko yana ngo mais bon ba mo ba kwanga ba nini mais to quand même à l'aise pour ba to aussi ba biso bien mais salaire pene za été salaire pene ni bandeli za la raté yala ka ba soutien ba nini mais bango mo ba na ba salaire na bango pour ba yebi ke ba dala ki 6 mabanga to tiana poana bozo sana ni neti lolo zalia yo yebi ba contrat ya musala ndeza laka okoti bazio na musala donc o vandi na yo pona salaire te pona ko batu ba bana ba ideo au trouve à l'époque vraiment au trouve yonde pose à la vraiment admin na wenge faut beta 1 an avant son salaire to voyager ngala sol bana période oyo da betaka 1 an après tant on a voyagé là ke matadi na bango ndé na komi kozo sikoyo premier salaire na ngai wenge c'était combien $75 premier salaire na ngai bon imaginez série wana ozo ko satewa te na kosite yali $75 wana na ndimi na yebi et puis comme qui sikoyo komata mwa muke dernier salaire na ngai ya wenge musique BCBG wenge musique BCBG yala ki $180 tant en 1997 ya salaire en tant que bassiste banini à part ba voyage ba prime banini yala ki ndekwana mais avoir au salaire ndel liboso ba dans transport beta inane comprendre que wenge eta BCBG ezali ba oncle ba kakol ba makambo belé bozongi Goma la wenge comment comprendre que linge panzana réunion ba sala ki on attend ba bimisi ba vérité ndesiko biso to vanda ki on makaba ya la kité to vandi on na ba fikare to comprendre mais ba masolo ba on ba so beta biso to tikala ko yoka on a noté donc ça veut dire depuis ka temps vieux beaucoup la solo la ki na président a solo ni ba makambo wana président pe akomo mona ki ba masa ne ba koma ki peut séparer muke na ba contrat na yepo mutkolo album akoma ko zo ba prime akoma ko zo ba sponsor ba makambo nyonso tout malo e koma ikaka ya fait de l'amour alors ouais pas na besoin pas ça la likama la pe leader matse la pe color orchestre ba tata pe bo ba na Hollanda ba blaze bo yebika mais siko e loro pende bo maki ala ki gérance ya album na ko continuer pour jibe tango sala album moko alliance akoma ina posa siko yo a continuer siko makambo na po so ka tiki mususu sali et au moment soit zongi moi c'est mamuke alors lingaki abana ko singa moi demande pas batu bisu que non azora moi ba musicien na ba musicien to betaka ba concert banine alors et sala ki moi mo bulu penda côté on a ya compréhension ya ba administrateur penda donc et là ki loko mususu te là kaka et loko moko muke ti lelo to regeta kango et loko muke kaka ya muke ya gérance ba kabwani presque orchestre mobimba et kenda pas JB et là on est sala que yo tikla power non orchestre mais qui n'est pas JB pour tout le monde beta concert et là album na ye et puis voyage à poto tant makaba ye imaginez tout beti penda ba 7 mois na kin penda donc mobulu penda dans el Paris ya ki ba nini ba torturer biso penda na marque moko boso ki ndenge nini mais tu allais quand même wenge tant makaba ye na contrat ibisi JB que donc il faut to kende batu basepela kité we kana bana bali non contrat il faut surtout et ala ndenge wenge et ala ndenge ya mutute de place sala ki moi désordre mais ngala kenda kité pona nini et ala ki parce que la linga ki na yeba ki valeur a wenge JB a yeba ki valeur a wenge mais amicha ki valeur na yena personnel président JB ouais amicha ki valeur na ye personnel il y a album na ye pona façon pe album na ye et pesa ki ba nakacha wenge et pesela ki et c'est ça là qui biso pe vrai et pesa ki chaque pe ba mission moi à l'aise que ndeke to la kana vraiment na wenge quoi alors et ça là qui m'a mo boulou pour atika projet wana ya ngonde et ça là qui penda que ngai ta on a moni que
so na lobina tika na landa kaka pona mbongo to ndenge nini ekozala bien te na préféraki na tala nanu fondateur Didier Masela soki bon Shibaza azali bo soka kozwanga il faut yebisa ngai mais na tika na fondateur Didier Masela na mutazwaka ngai wera tovani na bango bon a proposé ngalo be moni ndenge bango bakeyi wana banini yo il faut la chef d'orchestre na bi chef d'orchestre na bi la CPLP na bi na oui mais chef d'orchestre na méthodique là sur 4 sur 5 Ferré Adolphe Dominguez Didier Masela Ali Mbonda na wera osomona ben le reste tout bakenda ki pourquoi parce que porte poto ya liona ba viser za liona ba makamyo sur la liste za liona bazo qui dans 2 semaines poto entamba la moko interbu na réunion ya il fallait tout tika ba combo poto za ba visa ba passeport banini déplace makambo panzana ki banini ba ba vie André Kimbukta excellence za la wana ba yebi to za la ina ba ngotu d'inter on a to vandi penda ke ti tant to so panzana na azo pesa JP penda conseil au moni lingana no oskuyo kana na baningana yo ataku tundenge bo kabwane mwa mukebwe bazolinga teke yo gérer pena makambo solo wana bango abana vie André Kimuta pena bana opesa pena JB concerne mais JB atala lobi non pas bazalula ngai tala ngala sala album et BBC succès na so pesa bango ba privilège na so pesa bango ba avantage banini mais bazolinga toujours kondima ngai te ya ngomoni ke sala ki mo nyungu wana donc ngala kena ipe pas JB na kendaki na kie na kutena bango mais loko nde na se peut-être ngba episinga lobi omoni yo ndenge zali wana ozali susu te ke neti ndenge ozala na Didier Masela na le makaba banini donc patient comme basiste yo ndenge oyaki mbala moko te obana obeta na patient bon personnellement bon patient za master na ebai ke aya na wenge bon aza mutu na ngai bon mais sikona mona ki façon ndenge ba lobele nga ngo bia beta na accompagnement nga beta ba sikona ba chinga chef d'orchestre sikona koma basiste simple ka bo tu vois mais yemoko jibe atikala na ko solo na ngai te mais abana ko pesanga zilibe chauffeur na e azala na ngai banini na compris to solo ine na nute mazala ipenda na nga penda boye azala na nga penda boye mais tant on a ke pawera mbala moko wera apesina la boye na peka na kini bon mutapesi mbala moko la na pe na kina lisolo apoto Nathalie na lebibo merci Christian Mabanga famille Kiango na Solange Kindeki Sela Kindeki bambota tous kaza Christian Mabanga ya zo panza penda ni yansa dans zo panza masolo mais na nyoso na souffrance nyoso salaki e usenga poto kata pena lisolo batu nyoso sibaye bango to kata na mwa lisolo wana to kinesko na nyoso oyo basala na wenge wana oyo souffrance oyo mona lelo wera amemiyo azupe ba contrat batu nyoso baye lisolo ndeza ti voyage ya Canada. On s'est retrouvé au Canada. Bon, peut-être sur le sol au Canada. Mais pourquoi au Tigalaki, à Wanakatambo au Canada? Bon, et à la qui la façon, mon pour tout ça, la qui intervention rapide. Bon, on a là qui chef d'orchestre, on a la loi mon roboé. On a là le premier chef d'orchestre, il y a mouvement. Dans le barango toujours, où est la période mon roboé penda. Là, il y a doublé, il y a Didier Massé, la bassiste, bien sûr, mais tant on a joué qui position, on a, en tout cas, force nous ce kendaki. Imaginez ce qu'on a mokonde na zalaki wana chef d'orchestre, il fallait tout recruter ba musicien. Toi là il a loi mon roboé pour na kinango plus vite et la kinini que après chaque année na bana côte saneti ba chanson, so na côte six chansons moko, na côte ça deux chansons, na côte ça trois chansons. Pour na on na ba chanson to lire moi bala ba miki ba simba ba biso bani banini. Mais par contre ta roma qui côté ba arrangement banini na Londres santa qui penda que toujours travailler banzembo mais na là il a des chansons mais oh yanga moko penda ezoko ta penda te na ya liboso na ya mibale nyonso ezaka kaboye boye na masana japonais tout na lobi mais waka loba yike yo kota des chansons mais neni via komika c'est toujours une répétition to robita ka banzembo la ye banzembo ba bisusu mais yo moko mais kana ngo lobela et entonga na santé na bia vie to sera ki ba sentir na baki na ye biango bien a prometaki petit nae mais toujours succès sikoyo mais ndenge ni vie comme na Londres a communauté kaka bana ko gérer ni banini entamba la moko na talibe na bi na tuni pa papa ma passa na lobi vie na papa ma passa na Londres na lobi mais vie ngama kamona zo comprendre ngotela ba rambo pembele na Londres na ibsi ba ngombe na comprendre makambo te ba di mais non soko comprendre te mais kana no o chai mo nyungu soko chai mo nyungu o comprendre ento nyungu la pitchinga pe révolte mbala moke na souffra trop na wenge de salisiko maison mère to recruter ba musicien bon pour na kozala pas vraiment trop kumisa ngam to na recruter ba musicien nyoswana o ana nyoso tout oyo tout abanda maison mère ou rapesa nga privilège wana ke na recruter bango tout banini alors na ba avantage on il fallait quand même honorer chaque fois que tu sors l'album
a honoré parole na ye na bakisaka nzembo yango nde simbaka biso esalaka ke to se retrouver moi bien mais atikalaki kosala yango te yango ntango tokomaki awa na Canada banini takuta na vie na ngai Simon Siala na expliquer c'est pire vie yoka ba makambo ndenge ezali eza ndenge nini interprétation non moni obandi pe moi kala ba 10 ans banini donc le cap la kisaye ke biloko wana ezalaka kozwa ba avantage te aza pire vie na yo a comprendre ya koyebisa yo a comprendre ki yango pe que aye ayebisanga non il faut apesa nga $5,000 na landa ye na bitela ta na Paris banini mais natala la bité vie na longwe te mais na ngina yekola na ba makambo mususu po wana na Paris non wana na Canada ouais na yebisi non na longwe te mais na yekola na ba genre mususu parce que lobi ke wera lela penda na sala zo lela penza lobi ke eti wana yebi loko to kino sa na Paris po sikso wera pasala na Paris yebi ya ba cheval ya linga nga trop via banaki penda ko pousser nga parce que linga ki penda te po masela pa comme ko chaye moi ba kakatro banini na ba gérance banini pe po masela mo kwata ba beta trop ba onde basala wenge mais ceux qui pas bana ko ya mingi te ba série ya maison mère atikela nga pe moi tamuke po asala trop ba beta wenge ba beta trop biso tout toile ba fanatique na bango mais abana ko mona ke c'est mieux ndenge jibe akei yepe akabona na mutu na ye masela après tata soki neni soki ndenge nini ayeba ki yango mais na yebi na yeba que alaki na besoin na ngai vraiment mais alinga ki ndeko yebisa ngai te que temps il y a chaque chose à son temps ngai yebisa que na ko tcha des albums nzembo na moni ki to travailler ta mon côté na tala kaka yo moko entre temps na le chef d'orchestre comprendre le nazo comprendre Louis Kindeki mama na Rafa ba mbote trop yango wana ba bona neno place za kuna ma sœur personnelle Annie Kindeki na kata Hollande kuna ba mbote trop yango wana wenge muzika oregeta yango lelo ezalaki symbole tant balobi ba étudiant donc ils ont la éducation ils ont sa maturité ils ont sa vraiment que organisation na kati ya vie bon to regeta yango eloko ndenge wana na ebité soki orchestre nini ko biba susu na kati ya kin to na Congo kuna vraiment o epesa exemple mais wera ya wa luka yo monana te azali na peso songa susu na ba ne kaka to ba avant makambo ya ko peksa musique beta wera luka yo kangama na chambre lingi même pas kobima to benga biso nyoso to benga numéro na grand frère na ye ozana morena je salue en passant nani le vieux c'est qui encore vieux Jonas ba luka yo ba liot ba luka mais oningana te omoni makambo pe changeaka nga mutu azalaka na ba étoile na ndenge awa na anglais balobaka gift ozomona tango za na kati ya groupe bozo travailler ensemble mutu na mutu azo mais ma part na ye siko nga pe part na nga tano na Canada na ba obeta pe siko na ba canadien misusu awa banini ba sentir part na nga kelo mais mutu ndenge nini to koma place wa na ebi to koma ouais grand journaliste siko wenge muzika ouais na tuna ko question oregeta ngo ou bien na regeta ce qui le wera susu nenga soka zongi wana lobike azong so na mouvement pona nga ko zongisa nga na mouvement eza mouvement ye azalaki fondateur nga naza co-fondateur ayebi yango bien lobaka yango pe ayebi yango pe bien que nga na ye asa soki tozo sala liste ya ba musicien a chaka ye kombo liboso nga na suka ba tutu na kati siko na tuna kana biyo ndenge nozo cha yo mutu nga na servité mais biso nito kangi bango te yo za nga na za awa yo za biso mi balende nga na za fondateur yo za co-fondateur alors na pasi wana na zalaka nangona na pasi wana na zalaka nango donc na mona ipenda que esala nga pasi penda esala nga pasi ozobanga te pasi wenga lelo omona ngande mitumisa twana ezali ocheka col oche héritier bato basimbi bena mpungu wenge yo koka sozonga mo mpungu donc c'est-à-dire basimbi mouvement nde peut ba ko simbi nzungu eza na sens te ka ya kisi na nzungu c'est-à-dire musala ya mouvement yo koka penozo tangi pena bato yo ba bato na ngai penda donc kakol ouais merci vraiment position ça nango kuna ndengo sali effort ya ko simba mouvement c'est bon merci bien et ça la rend plaisir trop héritier et ça la rend plaisir tout pour yaza penda mpangi na ngai ya moni na kata musique mukolo la raté les kaza la raté parce penda famille penda donc tous a penda connecté quoi tous a penda connecté na sepela trop et ça nyon sona et ça exemple ngai premier chef d'orchestre c'est na zalaka mabe
ndele bango pe lelo bakoki ko diriger mouvement na bien te. Poto sauter sur na vie na place za Kams Kabemba ba mbota trop place zali nana ba chaussures et puis na ba vuma mbimbi ba mbota esika boza pe kuna wenga ngo pe koma na ngo ba problème ba mise ba zo longwa na désordre côté JB côté ya wera conseil ni atake mbia kapenda musique grand prix ta musique conseil no pesa bande kono lelo bazo kota mouvement na nego expliquer biso ezaki bena na esprit ya mbongo te d'abord amour musala mais lelo na yebi ko zotala ba ndenge ba mise ba komo longwa ba tunyo so ba komo ba leader yo conseil no pesa peu après oui biso siko na Canada yo mo zo sala nini. Ouais. Quand journaliste, Ohebi, net aux alliés, en tout cas, merci trop vraiment dans ce pelotron dengue, pour salinga surprise, il y a le 31 décembre, avec Yeme, il y a Gervais Bilili, donc c'est trop vraiment, donc, Batouaroyoka, où ils appellent émission, où ils appellent Batoualadar Mokilmobimba, et puis ça rappelle que ma métier va se retrouver, donc, public peut avoir information, source d'information sûre, donc, source d'information, on a zopé, c'est là, on y a l'ikena que. Omoni musique esengaka ezaka musique te loko to sengaka patience et loko to sengaka compréhension et loko to sengaka otala ndenge nini place ozali na ndenge okoti na ndenge bandaki na avant obana ko revendiquer ba valeur na yo ndenge komi o meka ko analyser na ba point wana nyonso pona ba musicien na biso oyo tout oyo basala kana ba posa ya ko sala ba chef ou bien ko linga ba pesa ba mbongo mingi ko saba bien banini ozomona na ko pesa bino conseil mo bo ngai ta na kota wenge na yakate ke pona mbongo to nini yali na mutu mosala il faut sala tant mosala sali batu bandimio batu na tant bandimio baba na ko pesa sikoyo support na mouvement bo pesa transport ba pesa support na mouvement bo sombele kare bon na ba biloko ndenge wana nga jamais na ko zala jalo pourtant ngai na ye na kata wenge mutu moko ayeba ngai te na ye un temps batu bayebinga batu wana bavoyagisenga batu wana toye kokoma poto poso kozana kini oke poto ozongi il faut sukwama bon tant osukwami niveau ya qualité ya batu pe échanger bon yo siko niveau batu échanger batu wana siko bakini ko citer yo to ba citer ngai ke non il faut luka yo pour ça l'orchestre na yo mais il faut yeba tant calculer ndenge na obandaki tant bandaki koya wana banani baba na ko mener orchestre wana wengi muzika ezali ba administrateur na baba na mener orchestre la bango bandaka la banda bazala ka betidia banini faut to ndima yango aujourd'hui kozala même ata quartier la tête au viva to bango nyonso quoi donc eza na façon mo il faut ba yeba que ba leader na biso musique ça milieu mo complexe milieu moko bo ilinga ka influence ilinga ka trop de dépenses so oza leader il faut sacrifier moi ba makambo mususu et puis au linga support et za rapona ba musicien no baliaka parce que ba monga concert ezala suffisant pe na caractère album so ezali bani ne simbaka bien mais na nyonso wana tangu yo komi ko mona ko succès okomi ko mona ke batu ba komi ko chao mitu makasi batu ba komi ko lobela ba biloko ne on ko loka pe ke o sala album na yo parce que kinga la ko son bongo banini il faut yeba stratégie nini oro kene nango ozomona no musikate ozana no employé comment on employé au niveau comme mbala moko master t master nekti maître non il faut yeba nango ko la kozala na servant oza serviteur après malembe so ba longolio wana ndio kikoloba ki non la course à l'orchestre nanga mais ali te kaka ke parce que orchestre eza na mouvement eza na succès nezali ya yote succès on ezali orchestre tant on longwa peut-être ndé roya ko santi tala le combien de musiciens ba longwa sur 10 combien isimba même ata wenge musique ba leader na bino ba bebisa na ba bino ba ba pesa bino malédiction tabo sende nini pourtant boya ba chaka bino ba nzungu moko boye après tabo kendaga ta mutu mo pe azorane chance onate moi que tout peut ça moi faire na fali moi chance te ozomona wenge neti ba leader to ba nini ngana tira la ko ba teke so kisi ali to ndenge nini ozomona pourquoi parce que ngato d'abord na kola na famille chrétien donc famille na ba famille où il y a la tongo vraiment avant ça au léo melati to nini il faut sambela ba nini ozomona mais qui c'est en tout cas na tira la rondima yango te parce que ngape na ebité so ba tantanga to nini itikala ko salanga ata suite moko te ozomona
ba leader na biso wana so bazala ila bakisi eza ba makambo na bango to kokota na vie privée na bango te so bazala nango to bazala nango te jamais mutu moko akoyi koyebisa yo en tout cas Christian babondima na bino te po meza te boyebisa biso lelo na Canada toye to kuti yo wa ndako ne la studio ba guitare ba nini siko na Canada ozo sala nini po to komo nager siko na kokena suka na biso émission au perception awa na Canada ozo sala nini pona ko comment clôturer émission na biso wa ozomona na Canada awa bayambaki nga bien na koma kosala te nazala ti volontaire na gouvernement signe oyo eyali ya gouvernement donc naza volontaire na gouvernement signe oyo ezali eutaki Londres na soda ya force royale oyo et salaka penza ba reine ba premier ministre ba nini ba pesa kinga ngo ba décorer nga pona mosala ona na sister na banga en tant que volontaire ba idée ba nini oyo ezali signe ange ezali en or ba tinela kinga yango par ba docteur ya Canada ya hôpital yo mo komona ngo awa Saint-Michael Hospital. Saint-Michael Hospital. En anglais, Saint-Michael Hospital. Ah, quand je lis ça. Saint-Michael. Ouais, au somona. Bon, biloko na sala tout d'abord pour la communauté, il y a moi par musique. Mais na kendaki na école moi ba classe, il y a ba anglais, ba nini et puis na soit qui moi ba diplôme na nga ozo komona yali, mais pour le moment siko na za neti ah ouais pas na la communauté otozali, na za tenor représentative. On a habité na français sur balobaka ndenge nini donc net représentant ya communauté awa ozomona et ali Southwest Scarborough donc net il y a quartier na ngai voilà banini bon mais ezalaka ba bilo mo MPE et puis training tant training ozo sala bien batu bakoya ya moni ke na kamwaki na umeli petro mais na zoi quand même lettre ya premier ministre Amboura oyo na PCP ba bonne année vraiment Merry Christmas son excellence vraiment des rois honorables Stephen Harper après c'est une lettre et puis na kamwaki il y a une semaine nani major ya maire ya Congo ya nini ya Toronto awa aye ko pesa nga ba félicitations pour na bingisa ki pour na sala ki ba makambo ya bana awa bani alobi keep doing what you do sala makambo yozo ko sala we know what you do and we will support you même parole na premier ministre ya on attend alobi dans la zone volontaire mais na yekoli pe mingi donc voilà de jusque là tisiko makambo na zo sala ngo à part wana na kota pe la barite bien misusu ya ba misiki na ekoli mwa ba misiki ya banglais na betaka na mwa ba petit misusu koto yo banini puis na ba chick na tangaki sala ki mwa bien bon ba masa lokola ba patu bokilo to zala na bango awa ba ya magi ngape bien ba masa lokola pecos la kana Montréal ya magi ngape bien ye ayaki ko ya après banini bon ba vie na ngai ba papa Didier Kalonji ba vie Dolce ba JR Mizinga bango tuana ba pire vie vraiment donc to zala na bango penda donc en connexion quand va pousser kinga penda kena nazala penda na kati ya makambo et puis na ba Canadien pe misusu ba Johnny ba petit na ngaka kiss ba nini donc bangonde ba pousser kinga ya nazala penda na focus donc en bref penda naza volontaire na communauté na gouvernement et puis na gouvernement il obi makambo nyonso et puis guitare linga na beta ouais et puis vous comprenez que c'est le direct c'est normal donc ba bloquer ça la main des fois donc ouais et puis Nathalie il a dit bon ça va c'est bon pour nanga il faut na memela ba africain ba européen ba américain et lokwasika naza créative alors il faut na bimisa et lokwasika alors nazo bimisa lokwasika soki ba masa nanga wenge balingi na beta na bango to ba vie nanga balingi na contribuer na bango po to salisanaka o salisi nga pe na salisio na koboya te na ozala vraiment partant ezala Adolphe ezala JB ezala Didier Masela ezala Blaise to bango tout na ozala partant mais nga pe na na relaxa bango o ya ngai pe makambo nazo ko sala musique genre ni nazo ko beta pona et communauté individuelle mon America to zoki na ba système individualisme trop yango na solo ipena kamskabemba pe ayebi yango atuna inga penda ke vraiment ndenge nini ozo sala ba projet na yo na ba Paris wala ibwe na bi non projet na ya lipena lignée musique moko international afro canadian style a capella et capella afro canadian style yango nazo sala ya basse na acoustique
bato basima yinga penda bien vraiment donc bazali wana et puis koto na yema na ba petite sœur ba Blandine pe tozala na bango to yokanaka donc tozo linga kosalisana et puis mpangi nanga na sepela qui trouve vraiment nduku asa penda famille boyebi nduku bino bana kintu boyebi ba shege bana yimbwa banini bana braza tout les Bukabuya vraiment misapia pembe yemoko papa gentil donc tozala kana pe de temps en temps mais asa c'est qu'on a Montréal pour na tozana moi ba projet moko tozoko sala banini donc vous allez être surpris quoi donc c'est ce que je peux dire. Merci en tout cas mon frère personnel Raphaël Kindeki papa na ba 4 garçons bengambe penda bana donc ba bonne année pe place zakuna en tout cas mabanga merci à trop ndenge au plus na biki masoliza belé ya kobeta neto baga le presse média ezatango mais n'habite soko bete so morceau moi mukeka yelo ko zo sala acoustique moi mikolo yo pona ba fana biso poto kene pe na suka so mo ba 2-3 dédicaces ali au pesinet pe toza ba fête de tuzo ko kende donc et ça la peut bien je vais passer pe la donc on a moi eloko asika soto ko yoka ouais na ça le longo moko boy moi vite fait amike mais avant cela vraiment bana kin bana monde entier bino tout vraiment ba bonne année happy new year so ba viennanga Constant Mari viennanga Movoto pire viennanga vraiment son excellence Kengo Adondo vraiment votre petit ici vous salue bonne année vraiment et puis viennanga Vital Kamere Zanga Mobutu pire viennanga IP toujours donc tozana bino toujours nayebi mariage na Guadeloupe na Kobosanate et puis batu nyonso ba gouvernement nyonso nde bozala na kin même à son excellence yemorope meilleur vœu banini soit zala toujours na sagesse senga nzambe ameka ko salisa yo o meka basipi mola tout bango tout nayebaki ke na ngala kutse na kata nzembo nde mais yaza ba message ma casse ba reti ba arma le manto na Suisse donc ba do ba mbote pe ngona Cyril Ngindo donc ouais ba PDG makabo pe oyebi banini awa pe na Toronto awa nani Simon Siala Payali donc ba Pirvier ba Pasteur Jacques ba Pasteur Maluma ba tout ali donc moi morceau bazozi la bayoka moi ouais ça va c'est bon na robete lo mo boya bokene malembe pona année oyali année ya mutu nyonso akozwa année ya blessing na année ya enjoyment. Shine under the sky, shine under the light, shine. Let's go touch it ici. En tout cas, merci à trop. Dembo Okitapoi, Mukara me popopoya. En tout cas, Bambota trop. Je veux apprécier Bambote Belé. Je veux merci Nabilili. Na oyo bazolanda biso bonne année to koti année asika bien avec Christian Mabanga. Christian merci télé 24 eza ya bino anytime de to lobaka tango nyo surtout na bapel na yo tokoya soki masolo susa obaksa en tout cas ekozala mais na osenga kaka na bato na biso bozala patient bato na biso osoko monike esprit et lobelio to nzamba lobelio ke sala orchestre tika bato na sala eza bénédiction na yo po mokili awa na Amérique ya la kamwana koli atikitata na mama to eza pe normal biso pito yekola évolution wana mais kolongwa te ke pona obana kofinga mokonzi to parce que sala ki oboué to manka ki loro moko net na lando finga ta mutu te parce que naza bien éduqué basala ngape mabete na sala pe ba mabete kolongwa nga pe na longwa ki na ndinga mabete ala ki na raison nga mais balinga ki soki wera alinga ki ala a récupérer nga yala ki pona a expliquer nga valeur ya que peut-être azala ki na ba moment na yo alka ko pesa nga makambo yango
ça na problème te naza na problème te ndenge nazalaki mais soki bango balingi nasala na bango nakozala toujours basi manifester bolingo wana yango bamusicien na biso bozala toujours baemployé boyekola kozala baservant avant bozala na bamaster soki bokomi bamaître eza pe bien mais bozala pe barokeye te bozala humble et simple bonne année mais plus napesi bashege na bana imbwa merci trop. Merci, je vais dans sur l'antenne. Bonne année les sous. En tout cas, Tokutani Mbalasima pour la numéro M. Sika. Merci, au revoir. Peace. Télé 24 Live. Votre réseau d'information.